Mbote na bino toyebi ke botonde belé liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda rassemblement des journalistes chrétiens ici pour la ville province de Kinshasa et bandeko ba kolanda biso libanda ya mboka ya Congo lokola na Brazzaville partout dans le monde entier na États-Unis d'Amérique partout en Afrique. Bel et bien présenté pour aujourd'hui, c'est avec votre frère Molière Chingala pour le compte. Il y a Molière Télévision Canal Plus. Ngai moko nazali na plateau à celle qu'on va animer cette émission. Je vais animer bel et bien notre rassemblement de journalistes chrétiens avec ma consoeur. Elle va bel et bien se présenter elle-même et après tout ça on a bino bana nzambe boy bana ni tongito ya mabino na tongo pe na mbili na poko moko lelo. Voilà, mbote na bino balandi ya émission yo spéciale, oui, quand même bon rassemblement de chrétiens na kati ya République démocratique du Congo, précisément la ville province ya Kinshasa, toza na sengwebele, to pambola mi pelelo pour inviter les personnes ali inviter moko monene, inviter moko ya likolo, mais azaka na komi kitsa makasi, azali mosala nzambe moko ayebani pe mingi, toye kozwa lipamboli. Lipamboli na biso tozwa ki yango mais tolingi pe ba téléspectateurs pe bazwa yango. Mbote na Molière. Bandeko ba yoki yo kitoko makasi, on se présenter pe chaîne nini oyo zali. MT Télévision, ici à Kinshasa, Safety Télévision, tous les deux chaînes, voilà, des émissions de temps en temps, et les Kawana pour leur véhiculer l'information comme il faut. Voilà. Merci beaucoup, Ndeko Rosette Katombi. Voilà, alors, Bissoana Tobandi, Komanyola, tout sur la moquette na papa, prophète Dominique Konde. Moko ya bandeko ya église Liloba. Na o tout ozui na sima ya caméra sko yango tongi to bimisa yango liboso ya papa mais biso toyebi papa bandeko mosusu pe bayebi papa mais abela bandeko mosusu bayebi papa te papa bonjour et bonsoir. Bonjour. Quand la caméra na biso on s'est présenté pour plusieurs fois na mato bayebi yote nani azali liboso ya poste téléviseur na bango. Je m'excuse, je ne sais présenté ka pendate ka ba yoga ka maloba. Voilà, papa c'est s'excuser que à se présenter kate bandeko ba yoka maloba. Voilà nga nazongi si micro epa ya ndeko langa Rosette Katombi ye wana ndi akokoti ya biso na kati ya mozindo ya émission. Et c'est ngozale belé au départ ya masolo na lobaki to ya Mosel Nzambe. Mosel Nzambe azwa ki message, azwi vision, ayeli biso kombo ya sika église. Na kati ya mboka na biso Kinshasa ndepe to monaka na bakati ya ba mikili mususu na États-Unis balobaka kuna prophète Branham Mazali ayaki na message. Na Congo pele mususu ba yebisa biso pe susu prophète Kimbangu pa azali. Mais na ngambo pe mususu kana na kati ya Congo Mosakoli Konde azali. Yazali bongo mokambi église munene liloba na Nzambe na kati ya République démocratique du Congo o ezali nzinga na kati ya monde to yambiye to lobi bongo lisusu mbote papa. Oui, mbote. Mosakoli papa molobeli ya Nzambe kati na mokili to bengi yo bongo to lingi to yeba lelo biso to yebi me bato bebi misu pe bayebi te mi bebe bayebi église liloba. Pour nini kaka opesa okombo liloba lokola tomolaka ba église mususu te o ezali ndinga abengaka ngo église de Corinthe o ezalaki na tango kana ndinga bible misu ababenga ngo église église boye la main de l'Éternel les bras de l'Éternel kasi na kati église liloba tomonika kombo église liloba to benga na français église la parole tozokwa ko siti yango te pona nini opesa ka kombo église liloba e bandaka pe na mbula nini et message nini Nzambe apesa ki yo vraiment tozwa ta ya koyoka yango. Merci, église Lova. Bon, église Zara Nzambe. Nzambe mutacha kombo akocha ba kombo ebelete sozo na établissement na moko orozo ata 1000 personnes ont embauché bon na établissement ko ndima teke ba 1000 personnes wana ont embauché bata luka kombo yango ya établissement comme ba kombo mine misatu mine mitano non. Donc normalement kombo okocha déjà avant que tu embauché bato. Donc Nzambe va cha bato ba comme ba serviteur. À chaque déjà combo comme agent au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Quand on dit notre Père qui est aux cieux, tata na biso likolo, c'est dit maman na biso ezali. Ba comme na mwana na kana papa pe. Rien. Na mokilo jamais ukuta mwana ka yeka na papa. Faut maman zala maman de ze église zaki banda e bandel na ye ensemble. Yango na tango créer likolo na sa bito sala moto na lolenge na biso. Bazaki na être monsieur pembe na ye yangona église to ke comité na ba kombo ezobota masiko c'est par erreur à ce que je peux dire ba erreur pe Nzambe pe tolera kamingi ba erreur te voilà question monsieur Jacques nini
motuni ezali boye osunga biso opesa biso mpe quelques références à ça qui concerne ya kopesa titre ya église et kombo ya église po bana na nzambe mosusu j'espère que so batangi na Jean premier au commencement était la parole les bandes ezalaki liloba ezalaki mboka na nzambe liloba ezalaki nzambe c'est ça le nom de l'église banda ebandeli bato babotami sikoyo bakomotya kombo ya nzambe ya église sikoyo eza parallèle même bamboka ekokoma kombo église te. L'église sous couvert parole de Dieu na Philadelphie. L'église sous couvert parole de Dieu na Mboka Corinthien. L'église sous couvert parole de Dieu nzamba bomba na kombo wana pote basakana nango te. Batiela ngo ba cérémonie moko négatif te. Yona ba yokoma na bakomi na Apocalypse. Il avait un nom écrit que personne ne connaît. Et ça na kombo et comment mutu moko ayibite ye moko mutayibi kombo ngo liloba nzamba. O Jean monaki na île de Patmos. Bateau, croire que même montagne, même rivière, même ville, telle ou telle ville, comme église, non. Kolanda yo malamu kiko comme église non mosali na nzambe. Mais quelque part kolanda maloba na yo pe kolosolola no mwa mingi il semblait que olingaka mingi église za la moko selon la parole de Dieu. Mais quand on kotali sabiso pe ni nesengi kosalema ici na mboka Congo awa. Po ba etonga nyonso to ba pesi ba kombo ba église na bango o bazali pe na ba pasteur na ba apôtre ainsi de suite c'est un peu en désordre ni ne sengi ko sala po na biso awa po église zonga kaka moko mais mokili bondi ma un jour église comme moko te pona tant bato ba comme déjà na lokosa ko ba bien matériel de mutekabula mokili bien matériel mutachaka ba guerre mingi na mokili so ba bien matériel zatende ba guerre zatende bato ba vivre ndenge nzamba linga ko cha bato na jardin d'Éden. Donc, bazulinga kocha même plus tard ordre kezalaka moko monde entier bien na yo eza bien ya bato nyonso mbongo eza nango 10 000 na poche eza ya bato nyonso motoso ali yango motoso avivre nango eza bien koleka ndenge ezalaka na Europe. Même moi nazokende mosala te na fin du mois bafuti po alia même moto couple moko ezangi ndako bapesi bango ndako po bavanda. C'est déjà l'intérêt général des Zamba a besoin. Mais l'église peut comme un mot pour Jésus amekaki mais babomaki pour comprendre donc comprendre que te enseignement Jésus croyait que Jésus est le grade bien le tomba mokili. Mais confondant que Jésus na vie il y a un mauvais. Mutazaki mauvais mokili zakati sozo mais appelle makamba malamu. Faut s'attendre qu'un jour bakosalo mabe. Donc, toujours moi, ma cambo malamu message différent des autres. Oui, ça fait comme on a moins valeur, bakoyina, même de nos émissions, boye, mamsu bako sidikapé, bakaneli que il y a zéro à comona. Pour balinga la vérité, et mon anate vérité et l'obamate. Voilà, Moussa Nzambe, Moussa Koli, Mboka au Congo, ou Tepa Nzambe, toujours nous avons continué to yeba lisusu exactement pe osunga bato bazo na biso koyoka yo ozui vision que ça l'église vous êtes dans le bon en fait dans le bon chemin comme on le dit église liloba mais tant on lobi que bato musu ba rolinga te bato musu ba c'est un message aux autres parce que c'est la vérité. Quel est ce message vision na yo message yo tambusaka nango bato na monde entier ya église liloba ezalaka nini vraiment ezalaka nini kotambola masumu te ezalaka nini koluka délivrance ezalaka matama ngengenge ou bien ezalaka nini toyeba message bino moko sobo lande de fond en comble message de son église est tellement différent parce que message à Jésus dit toujours lande là Jésus lui boluka biloka mokilité mais le but principal ya basambeli boluka biloka mokili même côté ya maté abondance prospérité tozasu mi kila te totika tozala mutu ane oyo ane yangai bon vula yangai bon ezanga kozala ya banani donc malamu ko tumtolo bake ane eza ne ya bisonios ke na lubaka ane eza yangai. Donc si vous voulez papa n'a profiter directement donc le col ndenge tout monde a rappelé à chaque fois na ba etonga ba église non surtout cette année c'est l'année de destruction totale ainsi de suite là et ça biblique en fait et ça non négatif et ça biblique donc chaque année to ba de comboter en fait batanga année de grâce année de bon est-ce que grâce en wezwama
Ce qui est année de grâce, ba grâce pe banyama balia banyama te ba boma pe ba tabate ba même te ba société grâce c'est ça donc je peux ça grâce aux gracier bikela mwana po bazana liwatende bazala ka bon président soit mitindo année toujours gracier ba prisonnier ba bimaka ba sali bango grâce ba année de grâce mais ba lia ba tomson mais année de grâce te sunga biso pe na bandeko ba éviter côté misuni pe to meka pe ko manyola mukete. Pourquoi misuni en fait même si quand on vous évite quelque part on répondra vraiment parce que ma sorte oui c'est ce qui sunga biso na moi référence mon na bibi biso o bazo boma taba meme ngulu soso moni bato baso bazali banda bazava bango bandi bailo bateme batindi ubi bache soso place wana ba okata soso kingo ta bacha machette boy pa moto ça une intuition divine akusa ni réaction akangina miso akangina parce que mon somo nde soso azukufa malgré tout pour le moment somo ya soso na moto nde azukufa ezakala sute mais kala même soso pamba musuba kimisa miso mais pour le moment même na moto bakomo boma na atrocité bato bakomi na atrocité moko akosakana te donc to imiter motema ya mabe même moninga semblable bazozwa mbeli ba papa yo sans pitié bato bakomi na mawate poto mwa ni ya mingi alors mawa elongwe même pona moninga moto mais semblable donc vraiment c'est difficile pour mokili échanger na modèle basi bakomi na mbonge na luyenge ya momesana na bango na ndenge wana pour ba ya ko changer sur ça a toujours été difficile. Ça a toujours été difficile. Sur la critique biblique en fait, à ce qui concerne pour introduction au lien et comment la Bible c'est ça l'originalité du péché d'Adam et Ève. Ma bembe po limbola mina moto mwendo pe congolais. So limbola ma peut-être na mondele ndé bon heureusement que na limboli péché l'originalité du péché d'Adam et Ève. Nebite ce qui au balimbola na Bible que originalité à péché d'Adam et Ève ya kimbuma. Et c'est que la quand on a bien réponse ya. Nebite bino bo mondegen. Bosa kola ntambe. Non, on a une réponse. Il y a péché Adam et Ève. Et si elle limbolama, ou bien tu as la candengwan. Bandeko va comprendre, pour réagir à SMS to routine de la papa. Merci beaucoup. C'est ça l'originalité du péché Adam et Ève. Nzamba pesa ki batbalia matite nambuma. Bat toucher au ils en souffle de vité. Pour eux aux gens paiement, ba combien à 150 que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alors tous ceux qui ont respiré, bino boyo bomango, mais ils ont loué l'Éternel au cativi nango, au longoli souffle nango, pema. Donc Zamba pesa ki même na Bible là. Mais ayebisa ki bat na Bible là. Point final. Décret en Zamba tant wa pesi yango, oyo ba verset landa ki tolia, to sala botolia na biso, eza motema faiblesse na basambeli o bazwa ki message wana na faiblesse na yepo alingi yango koleka nde alubi nzamba aboyi tolia oyo metolia oyo. Voici et Dieu dit, voici je vous donne tout herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout aliment de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui se met sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fit ainsi. Point très, décret divin. Balobakaba yemba Dieu, Rabbi ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, dès après ce décret, bako changer te. Alobina, oh ils ont respiré, on a le bac na Ève. Oko liya na nzube ilongino, oko timo la mabele. Vous allez cultiver la terre. Ko cultiver la terre, ça ko kendo ko boko la nyama po boma po liate. Ko bomande to bomaka. On a le même sang. Makamnyoso banyama basala biso pe to salaka. Mais bango kutu basana RTM bayebaka. So so beti alelika na 15 heures botali montre 15 heures. Mais biso fo bachano appareil na maboko. Donc ndenge to botaka bango pe babotaka. Ndenge ba batela bana, ndenge biso to batela bana. Ndenge to lalaka bango pe balalaka. Donc Dieu a 4 enveloppes sur la terre. Enveloppe ya moto, enveloppe ya nyama, enveloppe ya mbisi, enveloppe ya volaille ndeke. Mais biso to mona batwana nyoso la biloko kolia, eza bilei ya kolia te. On a la même chair, même os, même composition humaine na 4 na nzoto. Mais eza ba bikelamu. OK. Donc maintenant le même raisonnement, même raisonnement. Voilà.
Bosakoli, tolingi tozwa susuma précision par rapport à likamwana na linga survoler, na sauter moi mukebe on a tuna question nanga. Ninga lo baboy. Quand la Bible dit que tout ce que Dieu a créé est bon. Quand la Bible dit que ozo kota na munoko zo suyete. Siko yo par là to bani. Principe ya faiblesse ya bato basimba ki message wana mikolo wana. Principe de faiblesse ya ba c'est un prophète datant la Bible. OK. Po balinga ki yango. OK. Zokola na libandanga na bando linga boa na koyebisa bandimi tolia na biloko nyonso teme tolia ka boa yo. On a faiblesse nanga. OK. Lokola faiblesse ya basai na nzam na kale. On a baba tolia bangulu teme tolia banyama boye. Mais non, ça ba aventure. OK. Donc décret on nzamba tie yango nde. Et c'est quelqu'un kolia matiti kaka. Mais banda na sali 26 ans d'existence église on a 25 ans na une année na banda olia message on a banda sanzam zam tikana longola na message na kokate aye ko kucha parler nzamba zo lobela yo nzamba te longola na message wala na longola message ponga ta on azaki na bima na malgré tangue so na te manger tout ce qui se vend au marché mais batu ba buka na ba panzi lia nyoso ko tikate mais ta on a comme une église mais on a zaki responsable ya église te ngamo côté na za mosali na ba tourner pastorale ukuta basani batondisi yango ngana banolia baboa yo mutu ya boa nyoso na sani nanga mutu yango ya munene na sani nanga ndakala tango na komi na mbujima ndakala na kasa oriental bitoi na chaque repas nanga biloko wana kozanga te mais tango na ndimi l'église on kola bitika biloko nyoso wana regarde un peu quand on a ça na aliro nzoto bomona moi missionaire na zaki na wote mais na liango réglementaire père nanga bando boko la bangulu ta bangulu ezoko na tiboy na mboka na biso to boko la ba pigeon na village na biso mobimba ba pigeon même une centaine de pigeons ba 150 pigeons mais na tika la voye ba go ya pigeon te na regretta ka 50 000 la na pigeon avant mais to bando sa na ba pigeon na biso père na biso na ba temps ya ba bis le so zala no kitaka na mboka bangulu bantaba on famille na biso bangombe mais c'est esa biloko pamba mais tant on a ndimé l'église oyo ko la bitika et na tiki nanzo te changer batraje bateke kozanga ko lia misuni esa pe profitaka na konzo mingi na longévité mingi soki bato babomite na si président français moko François Jacques Chirac akenda kutuna dame moko asalaki 120 ans secret na ona nini pona liaka missionité 120 ans bato babiti ke longévité sana ko lia misuni po misuni ezo pesa bato ba good ezo pesa bato ba grace mingi na nzoto ezo pesa bato ba veine artère nyoso mikemike tamsa makina na nzoto ese kuma boucher na kolia ba grace ba che ba misuni na ba mbisi ba yebiteke misuni nde mo ezo pesa maladie mingi na nzoto ba yebiteke misuni bato basia balia pe ba corps humain pe na kata biloko wana mais ça pena biloko msubi o musakoli neti bambisi ya okauka bakokolia ezambisi ezaki en vie ako vivre na mai non conseil gratuit il faut kolia ka matiti matiti na mbuma bakomi bien na bible esenge kozana bilange bele na kata lopango automatiquement zamba yepsi eve ko cultiver sol ko cultiver oliat faut cultiver mais alobaki nete ko boma nyama mingi olia bambisi mingi o ko cultiver sol po olia na nzube longi na yo mais batunde satan nde ayeba ke pona mutaza na boyebi ya koyeba makambo za na kati na composition humaine faut ko détruire ko boma poko sopa pe makila menzamba lingaka ko boma te dans na commandement na 10 commandements il y a un commandement qui dit que ne tuez point. Est-ce qu'on a dit que ne tuez point ko boma mututé balbi ko boma te mutso abomit so abomit so abomingulu abomit so abomita ba abomit souffle de vie est longwe souffle de vie et l'eau que je peux ma et mati et diminuer ko boma te OK surtout vanda banyama ensemble même souffle juta na zoli ya ngombe même souffle yo peut respirer on a tous que même souffle ba commune ecclésiaste nani abisike moto souffle ne ko matana lola bongo souffle ni amakita na se ya mabele wapi supériorité ya moto devant animal eza nul eza négatif pongo to bani na likanisi wana to bani seke na banyama pe ba kelola nyama pe molimo ne foi bikaza molimo nzamba sali biso nyos biso to mimona biso bato le seul
le seul maître mais nzambe asalaki ayebaki pourquoi asalaki yango. Papa, s'il vous plaît, nameki bi ko s'inspirer moi. Mais bakomi bien na Bible soki na kotanga souffle bato bakokanisa souffle ya moto nde eza nécessaire bon ya nzambe eza nécessaire te ya banyama eza nécessaire te na Ecclésiaste bakoma bien malgré temps malgré bino mpe bolingi nalobaka émission mais kolobisanga mpe na baémission kolukelanga baproblème mpo so na ofungola nyonso bato baosupporte te bato basupportaka vérité oyo ezali awa te. Je dis à mon cœur au sujet du Fils de l'homme que Dieu les éprouverait et que même verrait qu'ils ne sont que des bêtes, car le sort du Fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle. Et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité et tout va dans un même lieu. Tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Qui sait si le souffle du Fils de l'homme monte en haut et si le souffle de la bête descend en bas dans la terre? Waouh! Ah. Ça c'est les ma commune peut se soutenir yango. Moi omoni mosakoli bato bazotala biso ebele hein bandimaka eloko te mais eloko oyo olobi oyo na biso mo mpe tamoni molia to normalement oui to se retrouver na biso voilà tuzana tuna motuna moko tokomoela mituna po émission ko elengi biso moko mpe tozo profiter maintenant c'est ça normalement kende pour mosakoli tolingi totuna su motuna moko na liro oyo makambo oyo yaki na otuna message oyo nango ntango moto andimi liloba andimi makambo nyonso siko lolenge ni moto akobanda prier akoti na église liloba te tomonaka yango na baéglise mosusu nga na okende nga jeune nga 10 jours nga na okende nga ngoma bangengenge nga na okende nga kaka tokota retraite na pasteur ben na kati église liloba tout cela eza ba futurité prière mais véritable prière moto azosala malamu c'est ça la prière moto atonde na bolingo c'est ça la prière oya nzambe Seigneur eza ba aventure eza ba geste inutile Dieu n'écoute pas en fait il n'écoute pas. Comme bien la Bible, ne soyez pas comme des païens. Comme la Bible, ne soyez pas comme des païens, croyant qu'en multipliant des vaines paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas. Donc, prière. Batumi bale bako bunda bazo leka bazo se bousculer yo zo sakananga musu abeti mbatapa musu avandine musu aboyine ko zongisa tango mi bale yo zo beta me musu aboyi tango mutu anazo kende bato amayele baloba nini mutu asambelaka me alobi te kana sambelaka me juste ya boningo lakisa boyine makambo akei na ye balobi déjà asambelaka qui dit prière c'est pas maloba ba geste ba mouvement ba vaine parole. Tout d'abord, il parle de Nzambe, Salisanga, Sunganga, donc, Zoyebsaye, créateur na yo, Yebsaye. Est-ce qu'avant, Yebsaye a yebité? Dozo kanisa Nzamba, aza ignorant na bakamuna yo. Kolobana ko senga, zako kanisa comme si Nzamba yebi makamuna ngate. Alors, zako quitte sa valeur ya Nzamba. Mais balbi, moi na botos azanga keloko, rien que l'obéissance na parole de Dieu, ata au sengite nkola so. Non, non, mon atte que vous en avez besoin. Mikolo bele na sana na le mikate te omoni mutakoti ayena mikate pe na memele bino mikate mais ozaki na likanisi na motema nemte sona ne sari me pana ote et ça plusieurs fois do osengite men kola disposer déjà pa yebi déjà posa kozanango atinde déjà muto ayele mikolo mna kosana ndenge nazata na differente na ko pisanga ta 20 omoni muto ayekuna na kotala bino kaka na kotala bino bonga na zo kende na tikeli bino mwa $50 mozaki na besoin ya quelque chose nzambe azaka na ndenge na ye na mwana oyo ya ye mwana oyo ya nzambe asenga mingi epa na nkolo te poko senga eza kula mwana oyo dérange papa pesanga mikate opesi papa pesanga lipa opesi papa pesanga papa koloba nini Georgette simba mwana oyo dérange nga trop kosenga donc bakomi bien na Bible bato bakolobaki senga bakopesa mawa trop senga bakopesa me na kosenga na molimo muto asenga na molimo azosala ka malamu ezosala ezobota pe malamu mais bato bazo se multiplier mingi bazo se focaliser mingi ya demande kolo nzambe prier sans cesse na tongo abondeli na midi abondeli na poko abondeli kwa ke nzambe azoka mais comportement na makambo azosala eza ko cadrer kutuko
na makambo oyo sala na monoko te makambo tosenga kawa na monoko de 20 paroles alors nga nakoyebisa nzambe nanga teke na difficulté boye nga nazalaka kaka natalisi navandi nanga kaka ya omona nga nasala malamu moninga mona na problème na yede ye moninga aza na difficulté bo na assiste moto atumbulinga navandi nanga nie ye moko tata nasengeli kutu bolimbisi ye moko tata s'occuper na ye mais nasengeli bolimbisi nkolo alimbisa ye na makambo wana azoyeba ndenge asali te mais na motema ka malamu oyo ezozalawa eza koleka bato basali tongo tipoka bapriere kokende na ngomba kosambela kokende butu kosambela et comme tout d'abord voilà soki eza priere ya nzambe covid maintenant ekati bokende osambela so na butu te alors période nzambe azoka so bato te mpo bayosambela na butu na baeglise su te covid ekati elakisi nzambe azoluka koforme mokili balongwa makelele bamundo tia na butu kondispose bato na tapage nocturne koyake so bakoti na église baosambela butu nde nzambe akoyoka bango eza négatif nul donc le sambo véritable sambo rien que kosala ba œuvre sociale koassiste baveugle kotala baprisonnier kotala bato malade kosalisa bato ya quartier baza na souffrance kosalisa même oyo azoleka na nzela oyebi te véritable prière nde yango wana le reste eza vanité de futilité à Pamba. Voilà, les restes des alliés futilité à Pamba, chers amis fidèles, tous les spectateurs, merci beaucoup. Bon, là, on a besoin de chaîne différente, les alliés précisément pour la vie et province de Kinshasa en RDC. Molière Télévision, Canal Plus 345, chaque vendredi à 17h30 et la rediffusion, c'est chaque lundi à 11h30. Pour ma concert MTV aussi, Rosette, Katom et Safety Télévision, vous avez déjà vu comment nous avons placé nos aires de diffusion devant vos postes téléviseurs. Ensemble avec vous, chers amis fidèles, tous les spectateurs, nous avons reçu ensemble, c'est le prophète Dominique Condé. Donc, moi, je suis bandimi, moi, je suis église li loba. Moi, je suis l'ensemble. Je suis là, parce que mingi resolo les alliés, surtout bandi ko loba siko, on a permis de répondre par rapport à nos questions qui étaient reposées au nous le bamara na cité en fait auprès du peuple congolais dans le corps de Christ. Moi, c'est l'ensemble. Une remarque, je pose à l'IP, moi, c'est l'ensemble. Les lots comme on a église de réveil division mon église me dit 10 ans et tomber mati moi bato ba commis 200 20 000 15 000 voilà division mon ça nous mettons à côté là est-ce que diviser ça lui permet na bible même pour un mariage bande ko bala ni 5 ans baboyani oka ba ça conseil so muni lobo ko ne sala mabe makasi kata yango ba ko pesa ngo tina ba exemple na ba couple tina ba exemple na ba kati ba église talisa biso nanu na connaissance na yo teke un prophète division ja banda kala banda likolo sata zaki na nzambe la mwana penza ya malamu epa na nzambe mais tango aye kozala na envie désir ya leadership ye permis moni comme si bakokana na nzambe asalaki nini atindikaki aye na se awa sika tozo souffrir nga na bino na ye mwana liboso ya biso toza bakade rébellion do rébellion kotika na kozanga te même temps où Jésus azalaki division salemaki 70 disciples bango nyonso bakomprenaki maloba Jésus alobaki te oya kolia nzoto na nga komela makelo na nga abi tolia nzoto tomela na makelo tokomi bandoki na nga comme ça biso bandoki bakendela na bango batikalika 12 disciples ne anommé bango bapôtre nos divisions automatiquement mais division subdivision ba église na mboka moko 20 30 50 églises eza désolation eza volonté ya nzambe te eza mbongo butin des sentiment matériel sengeli na lobaka clairement sengeli église elanda armée de tosaki police de tosaki mais église comme église boya ko tosa pour bato talaka bato basimba bible baza matata mingi bo basimba bible mais so tali bien bakutikala kolingana te donc tolingana penza te mais Jésus ameka ko aborder bango bazana bango ensemble mais quand bango nde bo basimba bible nde basala kitu que Jésus akufa l'état kutu abata sokola maboko mais bo basimba bible va bifo akufa yo jene biso voilà donc so tali bien pour ngana akufa eza l'état te basambeli ka bakulika nde babomanga mosakola nzambe tolandi na boke bino so to kolubalika mo ezali mutu ya covid awa lobita ndenge bakati mambo osambela mais tomona ntango covid ebimaki make esaki mpena eningisa ye mokili monde
première vague ezalaki somo 2020 tomonaki basala nzambe ebele misu balataki babilamba ya salite bakoti na bapotopoto mpona kosenga nzambe asala nini akata wana bango kaka na conception na bango conception ya moto na moto yango na bible oyo eza buku munene eza na ba question ebele mais selon Dieu réponse ka mo c'est comme 1000 réponses et comme déjà négatif. tolobaki tozwi déjà yanoke covid esili au travers baprière basalaki covid est-ce que comme na bible covid comme déjà phénomène ye période pour peut-être mabe eleki mingi na mokili pe bato baobota na trop to saturer mokili na mono tatoni ngom ki peut-être oui faut est-ce que na rassurer nini non nous sommes en face je peux pas rassurer beaucoup de choses pour na mi batela parce que yango na vie trop parler peut tuer. C'est ça. Donc bato bazobota na mingi batonda sa mokili trop à l'excès et puis makambo mabe yikani mingi koleka tout le monde que mabe yikani mingi. Très bien. tokotanga mabe nyonso wana tibino moko ba journaliste mais na balosambo mabe yikani mingi. Très bien. Peu l'église kala tant tobotama tokuti l'église nombre ya l'église comme si côté. Naïbité sur naza à côté. Vous êtes dans le bon. Oui. Donc tokuta ba église. Population comme belé comme la avenue sur 5 6 7 églises. Voilà. Mais toko benga na teke boya bisone so semble la place moko c'est mieux. Nga eloko e marka kinga na mwana tant to saki na village. Babeti ngonga mboka mbale boya nyonso tokomi na ngare sikaza kana katikati ya mboka mobimba to bana semble le sambu mbala moko pe esika nde kola banda ko mimo sai pana ngande yangwana na tande batu nyonso mboka village mbatu ko semble la place moko et bano za tout chaque dimanche nde kwana mais c'était en tout cas ezaki na puissance moko bando bima na place wana e bando manifester même nanga na bando sentir il faut na sur place wana te to mo mata na espace. OK. Ezaki joie makasi mais pour le moment mboka comment attend mboka batu 5 au qu'on a bac église c'est la désolation. Donc Covid c'est normal c'est phénomène et ils ont eu que la batu et je pour m'appeler tout ça passe nanga batu combien bakufi so tali na poto tant ba ukunda bibem moso ba no so pango na ba ravin quand ndenge comment na bible ke ba kozanga na ishika ukunda batu ba so pango na ba ravin na balubwa ko sipa kama bele c'est pas facile hein baninga pe bakay baza pe batukula biso mais biso to tika to biteke to ça épargné et ça mon peuple ya covid yango na faut qu'on respecter toujours gestes barrières le président à chaque pays bazo décréter nini signe ya mais quoi gestes barrières faut qu'on respecter parce que les gens ko dévorer les gens ko ya il paraît que troisième encore oui ils ont même contaminé 6 personnes bala moko covid yango yo bando contaminé mutu moko mais yango ils contaminé 6 mais le président peut dépasser parce que na économie nyonso ndenge zo tomber c'est pas facile na mboka na biso la Congo ceux qui covid ils ont dévoré so bokena ba morgue pareil bato ba kombi saturé ba tondi ko tonda na ba morgue nous qui sommes encore en vie toza épargné te to mi batela parce que to éviter lobby eko ya bien ko yate mais surtout tout ça geste barrière to ko contaminer sur bato belete pour to sauver pour le président il y a un souci que le peuple va diriger va koufater. Il y a même un vaccin plus tard. Tous ont obligé. Tous ont même vaccin pour tout battre parce que total bien médecine. Mais malade to belaka à partir de la médecine les médicaments on a bimisa de to bikaka. Donc surtout même que bamoni pe bango balukaka bafuyaka bako kokuta rougeole il faut vaccin boye tétanos faut vaccin boye mais je crois agir et ça les saka donc toko boya makambo amdele bazite parce que to boya yango a tokozalaka biso moko to tomber ba victime donc ça tel pe yango na bazo s'acharner que maintenant se basa la vacciner automatiquement ndenge mo konspire le ba que yé un jour vous allez vacciner na famille na ye biso pe tondima parce que ba kishine somelaka ya pharmacie ceux qui ont pété de bateau to kufa. Très bien, ça c'est un message. Ils ont créé des médicaments et médecine mais mingi bakansanga prophète qu'on a boya ba quelque chose traitement na hôpital au contraire na tinda tous les jours ba se faire soigner maladie ya malade ya microbe il faut automatiquement traitement maladie spirituelle démoniaque automatiquement prière
Voilà la part des choses. Très Voilà. bien. Moto na Nzambe wana ezali message ya moto na Nzambe to que grand leader mosala na Nzambe, c'est-à-dire asungi population yango toujours continuer parce que tolingi toshite na biso mais motuna eza kaka ke motuna na nga mosu ezali ya mwa suka ezali koluka koyeba kaka comment est-ce que église liloba ezofonctionner na domaine etali offrande dîme tomoni tozopesa kaka liso tozolinga mo éclaircissement ezala pour qu'il y ait une différence comme vous venez de dire tout à l'heure au départ message eza ndenge moko te na bamessage nyonso. Alors comment ça se passe? Nous voyons na baéglise mosusu ntango offrande ezali boya kotia offrande ntango ya dîme ezali obligatoire opesa soutien boye. Est-ce que selon message nzambe apesa yo est-ce que l'église est fonctionner de la sorte? Topé l'église le bas fonctionner de absolument église nyonso so tali bien église ya minene bazaka soutenu par l'état na bapays oyo eza développé lokola bakandida basoutenaka baéglise bapesaka mwa bamoyen bametaka na disposition ya église même kala awa baéglise mingi oyo ya minene ezaka soutenu par l'état mais baéglise maintenant oyo ye lokola esopani ebele l'état eza na moyen ya kosoutenir toutes ces églises te yango l'église comment pour vivre fond na dîme na offrande eza na baomone na baaction de grâce eza tout eza nécessaire parce que ntango moto azwaka nzambe apesi ye mpe moto mpe akanisa nzambe mpo na dîme droit oyo basali nzambe akovivre nango mpo na dîme cedeke normal offrande biso totiaka yango na libanda teke bato nyonso baya boya offrande bato na molongo baya kopesa non biso oyo totiaka kese na porte omoni bato balingaka bamona ntango azopesa mais biso totie kese na porte ça veut dire bapesa ça va bapesa te yawe ye moko ayebe kobatela basali na ye yango tobetela yango sete te na baeglise mosusu appel de fonds mais biso tosala appel de fonds te oyo akopesa pesi oyo akopesa te nzambe abatela kaka tout est possible à celui qui croit bamosusu batiaka nini compétition moni bato balingaka kopesa mingi na nsisani nsisani oyo moninga apesi ebele baprogramme omoni bandeko paul apesi $100,000 paul apesi 100,000 nga mpe funa pesa donc eputisaka mbongo mingi menga banda église banda tosalaka yango te balobi loboko ya mobali eyopesa ya mwasi eyeba te yango nde nzambe azoya yamba na baeglise mosusu oyo apesi mingi nde nzambe akopambola mais awa na église na moto aye na 100 francs apesi ne kaka na moto aye na 1000 francs bayaka na 1000 francs mondelo wana babaki na koma millionnaire bino moko botalaki millionnaire nanga est ce que na mboko Congo ndenge navandi boye nakozala millionnaire oyosala kago na RDC bino moko bajournaliste borépondre kanani vraiment est ce que nakozala l'un de bato bakosala ke RDC eza na kago non nakosimba million nasimbi nano na minerete nayebi na minerete nde nazali na diamant nayebaka yango te na or nayebaka yango te na namona yango osengaka te lokola baninga mosusu naza mpe na ntango koluka biloko wana te nano nayeba diamant teke yango namonaka diamant yango oyo lokola nalandaka yango te nakolinga kutu yango te or mpe or kaka ya biloko bazolata na kingo nde nazoyeba mais oyo ntango ezaka brute nano nayebi yango te nano nayebi mpe kobalte te naye komonaka kobalte eza poussière moko babele moko boye bazosala batimolanaka tanga mais oyo ya travail peut-être yango tomonaka na bango ya biloko bazosala wana c'est dommage donc naza millionnaire ya kao te nakosimbaka bamillion te nano nasimba yango te. Voilà, merci beaucoup chers amis fidèles téléspectateurs. Nous arrivons pratiquement à la fin. Ma concert demande encore une dernière question pour elle, s'il vous plaît. On va faire toute une journée. Ah non, une dernière question pour elle et après papa va nous répondre et puis tout ça lit. En fait, posez d'abord votre question. Je crois que nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Je pose juste une dernière question au prophète. Prophète, Tosukiawa, mais Moutoulangeza boy. Na église to pe église nyonso na mokili mba tozomona ke mutu soka za na problème il faut y une église à côté pe à fandi à sali ata mikolo mibale misato akuta na pasteur après avoir kokila au pasteur a pesi ba directive est-ce que l'église liloba ba directive to lo lengi ya ko prier pour mutu azwa délivrance eza pe na ba procédure moko ko to na mettre na biso ba lo banini tangu mutu akutane na elboso akutane kade tout de suite là et c'est bando yebisa ke kendo kila aonde yebisa tafuata so kondima na bixio tene matambula malade sila monsieur mona bon voilà mais pourquoi si ko pona ko bixa pour mutabika faut tinde asala na ba jeune faut asala no ba prière sur combien de jours non ça n'a pas d'importance rien que la foi et l'amour
du fond du cœur. So mutatonde na bolingo na kondima za nango. Écoutez na kondima mosana nzamba za na bolingo za nango. Sali misala directement sans que otinda mutuna ba corvée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa. Biso wana tokomi na suka sans continuer moto na ba couvrir. Merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs. Un petit rappel, ezalaki rassemblement des journalistes chrétiennes. Au bandeko biso tozali ba panzisango ya ba chaînes différentes au to ezalaka awa précisément na ville province ya Kinshasa. Un petit rappel to yamaki prophète Paul Konde yo to yambaki moko ya Liloba, église Liloba. Bomoni ndenge to manoli na ye. ezali na esika moko tobeti bino mabako peut-être topoza question malamu te bolimbisa biso eza pe na esika moko pe papa pe répondre esepelisi bino te bolimbisa biso mais soki bozali na basuggestion ou baremarque ya kocontribuer na émission kotransmettre message à travers mosali na nzambe papa Konde botindeli biso bamessage na numéro ezali bel et bien placé en bas de votre poste téléviseur le message arriverait puis tokotinda yango epai ya papa soki pe papa azwi ntango ya kolinga kopesa biso chance mosusu ya seconde enregistrement ya émission toyeli lisusu tozongisa mituna wana epai ya papa papa biso wana tokomi na suka okoki kosunga biso toza na question de curiosité yo otali kaka caméra na biso okotala biso te merci beaucoup Solva ça va. Oui, pour la caméra, c'est bon. Papa, yo tali ka caméra. Bana na nzambe baza ko tala osika siko. Ezaka question de curiosité. Opesa biso data mo liboso oko le Christ alobelaka yo obanda kosalela ye. Data liboso. Otali ka caméra, tala ka caméra. Data liboso banda bo mwana kande banda bo mwana banda kinanu kutu na zana no na ba 11 ans. 11 ans. Voilà, merci beaucoup chers amis fidèles téléspectateurs. Voilà, tokomi na suka ya émission Nabiso, rassemblement des journalistes chrétiens. Bel et bien Molière Chingala, présentateur d'une émission pour Molière Télévision, Télébusiness. Merci beaucoup Ndeko Rosette Katombi. Alors, biso wana tokomi na suka, elle va désannoncer puis tout ça vino. Bye yo. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. On était bénis du début de l'émission jusqu'à la fin par l'homme de Dieu, le prophète Paul Konde Dominique, le représentant, le responsable de l'église Liloba. Nous sommes presque à la fin. Merci Nabino Souboulandi Bisso du début à la fin. Merci l'équipe technique. Merci beaucoup. Ça n'a pas été facile pour nous de réaliser cette émission parce que Moussa Nzambaza Missa les Belé que Nzambe allo là a kanisa parce que tant a pesi biso to pambwami bino pe bolandi biso bo pambwami tokutani bona mbala sima pour un autre numéro de cette émission.